mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Ancien Testament, ezali na combien de livres? Ancien Testament, ici les gens ont des livres, mais il y a des Bibles, nous ces gens 56 livres. Nayebi ke omesana trop koloba. Oh frère Abiri, ma question na yo. Mais tout ça qu'on a été. Selon enseignement ya pasteur Kingani. Nayebi te. Donc, vous savez qu'il a fait comme ma réponse au trophée ça yo. Et ça d'importance ma casse ma la Bible parce que Bible a déjà le dit qu'on a mis il y a déjà tala. Oh elle est la rose en église. Mais où est la paix qui enseigner le peuple? Au sommet de Tesco pour toi la sauver ça passe. Et c'est Pélissa Nzambe na marambo à l'ensala. Au sommet que Lola kaka ne peut pas faire. oyo miso emonate matoi eyokate oyo matina na motema ya moto te yango nkolo abombeli yo bandeko balingami kati na nkolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso boya ebele na action ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko au 27 décembre what ate na kati donnez-vous les amis dédicace ya temple pe anniversaire église Messi oui campagne et pas y apporte ben capital ce soir dis-le Dieu m'a dit c'est un moment où je vais enrichir mon père mon pasteur dire je serai là jusqu'au rendez-vous Jésus-Christ au rendez-vous ça sera chaud tobengisi bino boya ebele kovivre loboko na nzambe na obangwami na tem kitoko oyo intitulé Le grand C du temps de la ngai le révérend de Kinshasa nakozala wana bien-aimé yo mpe zala wana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben, de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand C du temps de la fin. Nous sommes à un moment horrible où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dirto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible.
Shalom peuple de Dieu et bienvenue sur le 3W, le Nazarin TV, chaîne Nabino Obolinga Kamingi, le Nazarin TV, chaîne Oezali Kopesa Nabino, ma information sûre et précise, kaka lolenge tolobaka, tokitaka toujours tina mozindo, mpona kolandela, mpe koyeba, lolenge libana na nzambe bazoni. Lelo ezali mokolo na dimanche kaka lolenge tomesana na momesano ya kotalisaka na bino misala nini to mpe eloko nini peuple de Dieu bakenda kozwa na église. Soki mpe bakenda kozwa mayele toyebi te. Bamosusu omonaka église aka azwi libala, mosusu aka église azwi mwasi, azwi mobali toyebi te. Mosusu aka église abimi na zeli toyebi te. Oleba babima na connaissance babimaka na bazemi toyebi te. Mosala nini bapaster baprofete baosala na kati na église. Omona moto awuti kindoki na ye aye mbala moko do atiki ne kidiatre aleki ne nyonso mbala moko prophète. Siko prophète enseignement pe l'église eloko te. Eka musanga tika makambo boye eka musala humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Ye mutu apesi biso mission oyo soki apesaki mission oyo toza na sujet moko très important, mais avant nalobela sujet nanga naolinga na remercier premièrement la présidente du Parlement céleste à Mambos, Maman Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Bon dimanche, Maman Esiko Zolanda. Sans plus tarder, na osenga na régime balancele biso élément oyo kosala plaisir mingi na bacongolais nyonso tout oyo baza partout na Afrique du Sud, na Europe, na Asie, partout bacongolais nyonso bazolanda nga na Paris. Nayebete bamama nanga Paris bolingaka mingi frère na bino Apiri, l'homme à la dernière flèche qui gargoise de Jésus, na émission oyo monene topasaka chaque dimanche. Tolanda élément oyo. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est cet nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo Esukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Ilemo, Oza Ilemo, Toza Bilemo, Ozali Bilemo Kati Nankolo Yesu Masia. Tonga Pelokole, Tonga Ekomi, Tango Ekomi et Belemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la terre Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwenge na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à Héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à Héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037.
vous serez servis de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Merci beaucoup mingi na élément oyo esali plaisir na bapaster nyonso to balingaka frère Abiri mpo aosala mosala na ye na bamama na nga mpo balingaka nga mingi nayebi ete bolingaka nga mingi kobandana na présidence du parlement céleste okitela bamama Maria Mempiame okitela bamama na nga mweni Jeannette okitela bamama boza tellement ebele mpo bolingaka nga mpe bosukena nga bamama na nga baa na Belgique bamama na nga baa na États-Unis bamama na nga baza partout bolingaka nga mingi. Sans plus tarder leur pèse encore merci mingi élément wana na asire esali ye plaisir le pasteur Vincent Makela nzambe apambola esika azali sujet principal na biso ya mokolo ya lelo swa biki na fei nayebi ke bomesana tro koloba o frère Abiri bakestion na yo nga na likambo te totelisa na bino te peuple de Dieu tosala mosala nana ngaka moto pamba nosala ngaka mosala nzambe esepelisa nzambe na makambo nga losala. Sans plus tarder question na biso ya liboso ezali boye Ancien Testament ezali na combien de livres? Ce qui fait la 88 nga na évité yo oyebi osolanda nga déjà na écran benga déjà na numéro oyo eza affiché wana obenga comme ça nga moko frère Abiri en personne na opesa o cadeau. Deuxième question, Moïse a combien de livres na kati ya Bible? Nayebi te donc sous Moïse nde moto akomaka Apocalypse selon enseignement ya pasteur Kingani nayebi te tokota na terrain parce que nga nana ebele oloba te tokota na terrain nonsenga na bapasteur na nga nonsenga na bamama pasteur baprophète babishop kombo bishop wana kombo bishop soki mpe nani nayebi te enseignement moins tokota toyeba bishop osala mosala pasteur apôtre prophète évangéliste osala mosala tokota tosolola na mutu moko moko comme ça tokutana na nsima tolanda. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour papa. Bon dimanche papa, bien habillé. Oui, comme on a ensemble en église ni. Ngai comme on a Jean Koula, frère Jean Koula. Frère Jean Koula. Ensemble en église ni. Ensemble en église pour Christ. Les églises à Sika? Non, les églises à Kala, donc tu as dit protestant. Les protestants, attends, il y a Kala. Ok, merci beaucoup papa. Question na biso ezali nango makasité. Tolika toyeba. Ancien Testament eza na combien de livres? Ancien Testament eza na 66 livres. Bonjour papa. Mon makasi. Bonjour. Oui papa, comment on a une de l'église? Frère Moulé.
na Ancien Testament. Ancien Testament, ça a combien de livres? Bonjour papa, comment nani pour s'embêter à l'église nini? Bon, si nous sommes là dans témoin de Jéhovah, ça n'a témoin de Jéhovah comment oui, nous sommes témoin de Jéhovah. Tout n'a pas toyé baso misalani ba livre là na ba tala ba livre belé. Donc toyé baraka Ancien Testament ils a combien de livres? Ancien Testament. Bon, on a dit que la Bible est remplie par exemple 66 livres. Bonjour papa. Oui, comment on a une personne de l'arabe? Comment on a ici? Ok, merci bien papa. Toko Yeba, Ancien Testament, ils ont combien de livres? Ancien Testament, ils ont oui, papa le bel en a 28 livres. Moïse a combien de livres? Bon, Moïse a oui, bonjour maman, comment on a une personne de l'église? Oui, église. Ok, maman a biso kombo rite église 7 ici à Sambelara. Maman rite toko yeba. Ancien Testament, ils allaient la combien de livres? 23 livres. Monsieur Steve, pasteur oh, veut dire que Bokangami Kabino na bino to ndenge. Ok frère Toko Koyeba, voici l'homme à la Kisakiyo. Ancien Testament, ils ont combien de livres? Bible, ils ont la makambo belé dans la carte. La Bible, ils ont la makambo belé dans la carte. Donc même Ancien Testament, ils ont la Bible, ils ont la makambo belé, mais ils ont la 23 livres dans la carte. Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Bonjour maman, bon dimanche, combo na nyosambe la rabi. Ok maman, dre assemble la na église catholique na Saint-Pierre. Maman toko koyeba Ancien Testament ezalaka na combien de livres? Ancien Testament, ils ont combien de livres? Mais il y a que Bible, nous c'est 56 livres. Merci beaucoup maman. Moïse a combien de livres? 4 livres. Ok, bonjour papa. Bonjour. Oui, kombo nani osambela na église ni? Nasambela na église Notre-Dame na 24. Merci beaucoup ndeko nanga toko koyeba. Ancien Testament eza na combien de livres? En ce que je sache, Ancien Testament ils en a 50 livres. Moïse a combien de livres? Moïse a 2 livres. Bonjour papa, bon dimanche, kombo nani? Bonjour, moi c'est Charles Mbou. Ok, ndeko Charles toko koyeba osambela na église ni? Naza chrétien catholique. Ok, toko koyeba Ancien Testament ils en a combien de livres? Ils en a 20 livres. Moïse a combien de livres? Ni balé. Bonjour mon frère, kombo nani et bon dimanche osambela na église ni? Bon, comme on a dit, frère Gédéon Katani, ensemble on a fait proposer un malade. Ok, ndeko nanga toko koyeba ezali Ancien Testament ils en a combien de livres? Bon, Ancien Testament ils en a 30 livres. Toko koyeba Moïse a combien de livres? Moïse a comment livre mon quoi? Livre ngoni. Exode. Merci beaucoup Nzambe apambola. Ok, merci.
Bonjour papa, comment on a une poste à l'église ni? Merci beaucoup Nzambe Apambola. Bonjour papa, comment on a une poste à l'église ni? Ok, Togo Koyeba, Ancien Testament, ils ont combien de livres? Personnellement, il fallait Bonjour maman, comment on a une poste à l'église ni? Moi, folie. Sambe na église ni. Ok, ndeko nanga mwana apôtre Baraka Muchi, Togo Koyeba, Ancien Testament, ça a combien de livres? 17 livres. Ok, Yami Balezara Koyeba, Moïse a combien de livres? Merci mingi na bandeko nyonso tout o bozala ki branché bozala kolanda pe boyoki bino moko biyano on asir bo comprendre nini o basango basalaka ba prophète bino mo bomoni ndeko ko sekate ba pasteur ba prophète était à bino musani busala oende. Ça fait vraiment mal. Pas si y a ma casse au Saranate. Où est la rose en église? Mais où est la paix qui enseigne le peuple? Papa, la tête doit fonctionner. Tu dois enseigner le peuple de Dieu. La Bible nous dit ceci. Mais l'homme sera nourri de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, la bouche de l'Éternel, c'est qui? La bouche de l'Éternel, c'est qui? Où est la offrande de Bélé? Ma pasteur, je vais contrôler. Eh, moi, panier combien? Mais on n'est pas tout, non? Tu vas enseigner, rien. Contrôle kaka. Cellule ya kingani. Tala ba cellule Bélé. Enseignement peut mouiller. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Nakopesa merci mingi na la présidente, la princesse, Maman Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste, Azaka Yemoko. Akayemba Ami Baleti. Napesi encore un grand merci na staff technique Mobimba, Kobandana Jansi Makessa. Merci beaucoup pour l'espace, pour la confiance, pour la Mwana Nabino, René Abiri, l'homme à la dernière flèche du carquoise de Jésus-Christ. Merci beaucoup Mingina JP Production. Merci beaucoup Mingina Chris Makela, Wazala qui na sima ya caméra. Merci beaucoup Mingina Exaucé Bena Mavanga. Exaucé na linga ko toujours mingi na motema Zambe apambola biso. Sans plus tarder, nazongisi micro rapidement et pas notre pasteur Vincent Makela ayeba kolimbolela biso ameka mpe ko répondre na bamakambu oyo ameka mpe koloba muke na likambu oyo tali enseignement pe na réponse na makambu oyo. À vous la parole. Tina Yesu, libala ya basantu, libala ya bana na nzambe, libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme? Haha, bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition de lauréat 2015
de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Qu'il ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casseroles. Couple numéro 5, yeah. Couverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Mama. Nanuestilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le seul écran de ma ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolope Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Le mes bien-aimés dans le Seigneur, na pesi nous shalom. Bino bato bonandaka trash na bino oyo et makaba bulu yeke et makaba pito pale et makaba yiki na banda ko pamba te chaque fois tozo kuta na bino trash oyo salami na les Nazaréens na inspiration ya présidente na biso présidente à Parlement Céleste Tiffany Mokwa que je salue en passant, ma petite sœur, ma fille Yazanyoso Nzamba pambola bino et tikete Nzamba pambola ye Tiffany Mokwa boyo kibino moko ndenge nini banzene neke to ba journaliste na biso ya les Nazaréens ba quitter sur terrain pour batuna bato ba mituna pe esali yeke esali pito pale esali bulu yeke esali nyoso to ikoloba talaka ba chrétien lo ba ibi pena bible te osomona. C'est pour cela que les chrétiens ont rejeté la parole de Dieu. Tous en a raison, mes frères et sœurs en Christ. Bible est dans combien de livres? Batwazoye bati. Bino moko boyo ki ba réponse. Ayo moko katitina. Et lobeli yonine. Osomona tesko po batwaza la sauver za pasi. Parce que biso tozobi kananzela lo comme susute. Tozobi kaka nanzela ya Bible. Bible nde eza ko la constitution. Eza référence ya salut. Ya bato bandimeli Yesu Masiya. Parce que moneki tango spasa zaki tante. Satan lobi na yeke soko o gumba belingai. Na kopeso biloko nyuso mukili et comme yayo. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Yesu azongisa lobi ke il est écrit okogumba melaka kankolo nzambe na yo pe okosela kaka ye. Osomona. Donc je sais que ça va qui attaché na makomi. Ayeba ki makomi koleka pomba te makomi oyo ezalaki ye moko Yesu Masiya pe ezalaki lobiko kati na ye. Mais le bato ba ke l'église pona mabala ba ke ne pona babota ba ke pa voyager ke ne poto moko sala tuna ki question. Mutazo oyo aza awa azo na église pa ke ne poto ayeba ta parole te. E bongo bino bato poto bobonda pomo ke ne wapi. Soko le ke ne Canada to Amérique. Bongo mutaka ya Canada na Amérique. Akobonda pa ke ne wapi. Osomona ke lola kaka ndebe za fin. Yangwana bandeko balingami bon zwa biki na fei ozo biyano na yo na tina ya mituna oye tunami première question tunamaki
Ancien Testament, ils ont combien de livres? Deuxième tunami, tunami. Moïse a combien de livres? Ngana iko qui ne peut plus loin. Naki même kopé sabino ba thème, ba titre, ya ba livre. Mais to sakunate mukolo oyo toza na trash na biso tokota makam oyo wana kutana kasata mtu moka ko swate. Kopé sa ba thème ya ba titre ba livre oyo ba sekolo ba koma na Bible na ndimite ke mtu moka ko swate. Pour on okuta pas cité bazo ko kate bon ande boko. Donc sobi qui na fait comme ma réponse to kopé sa yo. Et ça d'importance makasi batuma ba Bible parce que Bible yango déjà lobiko na biso. Yango déjà talatala. Ya bombo ya ba Kristo. Malheureusement les autres lobango ba la mingi les chrétiens ont rejeté la parole. To répéter ngo mingi et bosomo na bino moko ba preuve que na trash na biso oyo toujours les nazaréens oyo za na top. Oyo ba innovation za na kati ba mission kitoko ba tranche kitoko pona ko édifier bana na Nzambe. Je disais que tango Yesu bako mekaye et pas ya Satana. Alors baki na yeke soko gumba belingai na okamata belo so mukina opesa ko mabiloko na yo. Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Yesu son saka lo baki était et komami oko gumba mela kolo Nzambe na yo oko sala bobele seye. Donc il est écrit. Au moins Jésus s'est référé na makomi. Alors muto a makomi te. Akobi kandege nini? Osomona ke batomi ba so l'église na biso. Le salut ne kotika na bangote. Yango somona na tranche na biso auto découvrir makambo belé. Boko découvrir le sous. Zalaka brancher dans les Nazaréens, na ba caméraman no baza ba professionnel, hein, on ça jamais dessus parce que la chaîne number 1, hein, oyo ezo bimisa bato. Ezo longola bato na ghetto spirituel, hein, et même bango na ba développement pour ba ba Bible, ba sosola, lo biko yo bango ba zinko zwa dans le Seigneur. Alors bandeko, dans le bible de Moïse a commencé 5 livres. Pe Bible et comment bango na ba livre 39. Na kati ya ba livre oyo Moïse akoma, eza na 5 livres oyo Moïse akoma bengango pour le Pentateuque. Donc eza ba livre oyo inspiré oyo Moïse akoma. Et bobo sanate ke otozolo bela awa ba tuna ke question que Ancien Testament et comment na babuku boni. Eza 39 et Moïse a commis 5 livres Pentateuque. Donc c'est pour cela que Tokyo peut savoir nos livres comment Moïse a commis les Genèse, les Exode, les Lévitique, les Nombre et puis les Deutéronome. Les 5 livres oyo Moïse a comment. Alors ban Nzambe. Quand se contacte, na robetaka to l'organisation chrétien. Ngai ko sakanate. Yangona ba pasteur. To na devoir à kolakisa ban Nzambe Yesu. To lakisa l'agneau. Oyibi mokolo Jean-Baptiste. Yesu ayaki kobata mapai na ye. Alors bina batolobi a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a votre église, a votre pasteur, alors Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché des hommes. Et c'est lui les Écritures. Parce que la Bible dit qu'il y a sur la Bible, vous avez sondé les Écritures. La vie éternelle et sur le Bélantin. Les Écritures parlent que de Jésus. Alors, les gens qui fanatique de l'église, les fanatique de pasteur, yango moni, lilo banzambe pa na bango, Bible pa na bango, zéro. Merci encore une fois, la présidente du Parlement céleste, notre coordonnatrice, notre présidente, notre Azatou, hein. Merci Minaye Tiffany, pour notre communauté Tiffany Mokwa, la jeune servante de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, la humble servante, Nzamba Pambole Mingi. La caméraman bazo filmer biso bango wana, mais sans oublier tout moi c'était Noël Romoko, ils ont parenthèse moto koti, o ezo taba topé na yiki na pitopale na ndege grand frère ngati botalo baka na pitopale, hein. Donc moi était mingi baso ba ke Bible ezali livre ba mindele. Non. Bible ezali livre ba mindele te. Bible ezali na racité, hein. Bible ezali na racité. Lilo banzambe yaka pona mindele te, yaki pona bato mundu te, yaki pona bapo jaune te, yaki pona bapo soki rouge te, pona bapo noir te. Bina bolo baka Bible za Bible ba mindele. Soki babandi ko kabola nzambe. Oh nzambe azali pona bapo rouge. Oh yeso za pona bapo vert. Oh kingana pona bapo nan. E bango bandundu bazana poni. Bango nzambe na bango ozala nani. Hein? Donc on est allé et ça diable et ça pena diable mutu. Azokolo ko chama makanta wepa bato nzambe azakanzamba ba raste nzamba zapona ba race nyonso Bible ezali universel ezapona moto nyonso ozala mwana muke mukolo mubange paka tope mundele moindo ndundu soki nani
soki ozotanga bible ocroire na makomi okozwa solution mpo na yango moto akosa yo te ke bible ezali bible ya bamindele bongo na kotuna bato bazotuna bamituna oyo bible ezali mpo na nzambe eza mpo na bamindele oyo ya biso sikoyo mokanda biso eza wapi mokanda biso bato mwindu wapi yango eske mutu sakoma mokanda bato mwindu eske nzambe sa inspira bato ke bokoma mokanda bato mwindu omoni ezalaka te bien aimé ndeko moko na bayike soki tondimeli banzamba bokoko na biso bato mwindu tomana koinvente toboyi yango te tondimi me bato yango oyo bazoloba biloko bongo okokuta bango na nzoto na bango balati bilamba mindele aza na moto na bamindele avage na vio ya bamindele aza na mutuka bamindele sapata alati bamindele bato basala ozomona ke eza diabolique eza na sens te bible eza mpo na moto nyonso tu frère ngai na koinvite yo au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Zala chrétien, ya monokote mais chrétien pratiquant. Ya misala, oye ba Bible et qu'on a avantagé pour na yo. Merci encore une fois dans le Nazaréen, oye pesibiso trash oyo pour na ko édifier les bottes na Nzambe na pamboli batononso baza na Belgique na bike tam susu coordinatrice na biso otika yango akokata yango te c'est sunda Nzamba polo pambolo tendresse on a mis trash oyo na pamboli ma bien-aimée maman Thérèse Lokofe Lokua na Suisse Nzamba pambola ye Basaoula frère José na France pourquoi pas pambola frère Mbala top Evangeliste Mbala na Londres na bosanité ko pambola sœur nangai azape motema kwa nalingage pe mingi Julie Bolonji oyo azabongo na France pourquoi pas pambola pe sœur na biso oyo oba bamodoso kaka bwana ta bakomo mingi ezali te bazabo na mokili ya poto soki kola misongeli te nde tokutani mbala sima kaka na tranche oyo na numéro mso asika tika nzamba bokasi manso pambola bino ezalaki bongo votre bien aimé bolinga mingi le pasteur Vincent Makela Meshak tika tenzamba za bino botika malamu tanga bible okosala mingi édifier pe kosala avantage pour na yo ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien